utaki putulu akozonga putulu nalingi bako pesa kolo merci na oya sali ebisa nzambe merci mokana zonga na mboka maye ebane merci parce qu'à permettre azwa molimo ya moli ya ndongo na biso maindu ebisa kolo merci bibelo bikelo ko moko te ko sala soki nzama permettre te bala ko ebisa kolo merci po yo okisi posa na yo merci parce que lelo le bana yo kokisa mito bombeli para ko mbela ngambe ko pesa merci bana ko pambola ye ebisa merci kolo nzama pambola oyo nzama na baki matauti akozonga puto mosanjo lola ko pamboli yo merci sema maloba na yo to pambola oyo tozokomona ezangola te oyo tozolongisa oyo sikoranda epai na yo kolo na miso pesa yo na mokili tolake na biso artiste promete sinyasi osekele kolo totika oyo maboko na yo circonstance Nzambe na bobo tosangani awa te mon Dieu eza pona kole sumasia odore pichu mais tosangani pona ko peso merci pona ko ebisa yo lelo lilobo ne kopisanga Zamba bomo lelo to moni ndonga biso pichu alali Zambe oyo azotia biso totikali pona ko loba ke ya lali azaki lokola biso akolo to bimisa pichu ele kana kinya molimo santo biblo mi sao to ko selo côté to benga nyonso diaba kolinga bema ya ba dissension envoûtement ya ba séparation division to benga nyango mosika au nom de Jésus-Christ de Nazareth kande to bandina yo mais biso mosika ba porte fongwama esika to koleka tambo na biso to sengi molimo santo o compagnie biso na kombo na Yesu Kristo to lobi amen amen to bete ko na nzambe Don't argue about it. Don't argue about it. Huh? What are you? Huh? No, sir. Okay. Tu poses, hein? Tu poses deux.
redevable. Bonjour à tous et bonsoir. C'est vraiment triste message. Vous bien bientôt perdre artiste ya munene oyo asepelisa biso na asepelisa bino na bandaku oyo asala bino nyoso esengo. Pe à son âme papa Mayindu oyo akufaki il y a longtemps akufaki na province ya Bas-Congo, autrement dit Congo central. Maintenant à tous en hôpital cinquantenaire bisikani ba ko déposer nzoto na ye pour na tous rendez-vous mukolo oyo tokoya ko bimisango. Les artistes sont là, tokozwa moko moi commentaire par rapport ya liwa ya papa Mayindu. Merci. Un cadre à théâtre, il y a un comité aussi, un peu par rapport à Diwa et à Ndeko Mayindu. Bonjour Loulé. Bonjour papa. Bonjour. Ça va par la gare, ça va. Impression vous avez par rapport à Diwa et Mayindu. Bon, impression ils ont un cadre les Kambabouye, impression c'est à Yamawa. Bon, nous avons perdu ce qu'on appelle un grand acteur. Mayindu, c'est quelqu'un au moins. Azara pilier dans le groupe évangéliste, c'est quelqu'un au moins Azara très important dans le monde artistique. Otozo Bilalelo, Mayindu n'est plus. Son corps venait du Congo central. Nous mort que nous attendons jusqu'à ce que tu le programme, vous serez informé. On a préparatif à Matanga jusqu'à ce que tu kundaye. Merci à Loulé. Mais bien en tant qu'organisateur, qu'est-ce que vous devez parler dans le public à travers le monde? Bon, les organisateurs sont là. Tozo Sala, moi, équipe Moko, il y a ma commission Moko est allée avec les gens du groupe évangéliste et Namoni présence, il y a président Pakosiko, Anosanjo, Namoni artiste en danger. Artiste en danger ou artiste Arabisoté, Viechaka Congo, donc vraiment presque Batebele Bazali, ça fait un peu du bien tout le monde Nandenge et Sengara et Zalaboye pour Elope Simba. Et que je salue en passant le gouverneur Yandre Kimbuta, vraiment papa, tant Babengaraye Yandre Kimbuta sa solution, il y a la solution à papa Bana. Du coup, on ne lui a pas écrit, mais tu kutani na ye na matanga awa, tu posé problème na biso. Et tant que papa Abana gouverneur, il nous a donné ce qu'on appelle solution. Après si biso pèse au kunda la nécropole, après si biso bon à cercueil, toi tu vois que et ça les sentiments. Vraiment, et ça les biso malam mingi, nzamba pambola Yandre Kimbuta, yotika waka gouverneur, on a vu la kitata yonde, ouais boya yo et usangate karaye. Voilà, merci. Nous sommes là avec l'artiste à Danger aussi. Il va aussi parler juste un petit message à vous. C'est la et puis artiste comédien. Bonjour papa. Bonjour, bonjour. Avant on peut ça Oyo, artiste en danger Maloba. Ce sont des bateaux bazo bundani la pona biso artiste que les gens comprennent. Chaque Congo Oyo batibele baboya. Ce sont des gens au bazo bundani la biso dans le monde art pour tous à la malamu. Les lois makamusu salami awa makamusu salami awa ni tete ba courage na bango na présence na bango et na rozalate vraiment en tout cas o Leandre ali batumoko to bani o lelote batuto bana o lelote vraiment que tout ça ici comme passi bon ça obligatoire te boyawa d'abord l'amour mais na remercier baninga na nga to tika bango te sans danger tika muninga na passe ndeba ka mbongo ya mbongo te d'abord l'amour en tout cas ma to remercier papa André Kimbuta acte sali ou après Sibiso Liboulou na libina cercle en tout cas c'est des gens bons en tout cas vraiment na kosenga parce que tolingana vraiment merci vraiment ndenge na moni bolingo en tout cas que mbongo ezate na moni ba caméra belete en tout cas mais de toute façon bon tout ça na biso tito kurande ko na biso balobi comme on a artiste à Danger na ba matanga na ba événement c'est sûr que solution mo rezo makana à travers bateau baza misika parce que yo zarawana pour repasser un message surtout na l'organisation contre l'organisation mon ça appelle déjà contact mais tout ça va comprendre bango quand même na beaucoup amoninga quand même que o contact va pesa ki liboso ya nani ya ba divorce voilà ba gabi ba soutenir kaka mais en tout cas bo yango loko on fait une fois sida faut tous s'organiser biso mo artiste fait tout ça appelle devant comme la biso en tout cas na monique bolingo mo so ndam en tout cas nzamba za na biso. Merci. Ouais, c'est vraiment triste message. O nyoso azana eloko ko pesa. O nyoso azana lisungi pona ka o komeli artiste comédien pona liwa ya papa Mayindu. Ba chef bango wana ba uti ko zala wana bato bazana organisation. Si vous avez quelque chose à contribuer, si vous avez quelque chose à envoyer,
bazawana boyebi ba numéro oyo bauta ko pesa ba site mususu bo hésiter te bo meka peu ko fungola maboko na bino pour na contribution na bino et ko sala ba artiste comédien parce que ba sepelisa bino pe la bandako c'est un peu ça groupe na yo pour un groupe na biso na limité mais na moni so a évolué pas na yo et que ça va bien et c'est qui joue chez moi le mutaya na emaïn. Président, moi, condoléances, c'est pas le passe à nos présidents de Vos ainsi que Nalibota Maïn. Oui, en tout cas, bah, condoléances, nous avons Bandina, nous avons le président Gabi Kiwaka qui est le président du groupe Sinarc. Et sans oublier mon frère et ami Devos Moussoba, avec qui tu as souvent et avec qui aussi, tant qu'on a un souci, donc bah, condoléances na président Devos. Pourquoi pas na président Godé Mabata et toute la troupe évangéliste qui est une troupe aînée par rapport à Nabiso. Et nous, quand nous sommes sortis, c'était d'abord on a trouvé le groupe évangéliste. Et depuis ce temps-là, tout ça la presse, donc tout ça là vraiment une coalition entre Bisso Sinac et évangéliste. Donc si évangéliste perd quelqu'un, et c'est comme si nous nous perdons aussi. Donc c'est ça. Bon, ma condoléance en tout cas dans le monde artistique Mobimba. Et nous serons là pour plairer Papa Maïn. Merci beaucoup. Merci. S'il vous plaît, Président, par rapport à Baïnios sur le message qu'on a vu à travers le monde, ce qui bon, jusque-là, nous avons une information T, mais je pense que tout à l'heure, il y aura une réunion par rapport à Banini. Et puis, je crois que il y a plus Bango groupe évangéliste. Parce que ça se gère d'une façon interne. Oui, biso to ça partenaire na bango, ami na bango, mais plus nettement cotisation, soutien et il y a plus na groupe évangéliste pour bailler bandeni organiser obsèques et évidemment nous aussi nous allons les accompagner. Merci président. Bonjour. Oui papa. Papa fotolela kama pa maindo sa biso pasi okokata oloba te pa maindo atiki biso avant message na opesa na bato nyonso baotala à travers le monde message na opesa kaka ba nzambe moko apesa biso pa maindo ye mo pazuye parce que na malade pa maindo to prière ni biso to salite to bondeli to koti ba retraite. Mais le cas Nzambe m'aura permettre à mettre à ton père à circonstance. Alors bien à circonstance nous sommes kumisa yango to kumisa ka Nzambe. Nzambe la bi le pourquoi permettre yango. On a zala le baka yango wana. Merci. Voilà. Avec papa Moselu, il n'y a pas besoin de collaborer par rapport à Yaliwa, Yandekone Maïndo. Papa Moselu bonne. mawa na mutema kaka talaka tuzana mawa ningo utomona biso tuzana moke ya 59 pona kosa koro ya collègue na biso papa Mayindo donc tuza pena na mawa makasi na ebite so na koloba nini azaki petit oyo nalingaki mingi pe abandeki koyoka conseil nanga mingi na ebite mawa tomoya olipesa te ça va. Moi je dis vraiment mes condoléances le plus attristé, la famille Maïndou Mobimba. Nous sommes de cœur avec vous. Le bon Dieu vous fasse grâce. Baza vraiment émotionné. Donc vous comprendre ce que nous sommes à parce que l'émotion est makasi vraiment. L'émotion est vraiment makasi. On est toujours là, restez toujours branchés dans EHP Média. EHP Média, ils assistent au Yukumbe la rabino by innovation et la rabino by événement. Voilà, yango na saka toujours appel na bino bo s'abonner parce que bilingue ya EHP Média ici bandaki kala. Nous sommes là tous les artistes et puis les chroniqueurs et puis les autres aussi pour nous déposer nous autres ya papa Maïndou. Tokoluka mukolo oyo bako pesa po to yakobimisa nzoto wana bakende nango bisika oyo ebongisamaki mpona ye tokozanga komemela bino bavideo te parce que biso na bino c'est comme ça ndenge tokolaboraka donc c'est un peu ça filme bango Daddy juste un petit commentaire ça va pasteur voilà bonjour pasteur bonjour monio awa par rapport ya
corps ya papa Maïndo ndenge ba déposer yango. Juste un petit commentaire en tant que pasteur. Commentaire c'est juste que d'abord on a conseiller spirituel à groupe évangéliste puis on a pasteur Maïndo. Donc pour le moment on a dirigé groupe évangéliste. Alors ça que loko moko et ça se passe na motema après avoir coopéré de Kiro Pasio yo to bossa na Kango. Et Maïndo a tiki biso en plein tournage. Tu vois tournage de silité Maïndo qui tout ça pas si mais to singa ka polémique na liwa Maïndo té. To boy polémique o to lingi ale na biso aya to le lokola bana nzambe. Kola pambola bino. Merci papa. Voilà. Bonjour président. Bonjour monsieur le journaliste. Tu retrouves au PA on a kati morgue cinquantenaire. Je suis sûr que vous voyez tout ça indigné. Maïndo Corée. Normalement il faut qu'il n'y ait pas des artistes que les artistes congolais tout la mouka. Parce que c'est histoire na biso moyen tout les sakor Maïndo n'a pas des artistes alité parce que il y a une kermesse là-bas. Le monde a papa qui mboute en tout cas tout ça tout koye bisake non en tout cas le ça prend artiste c'est ça qui est au côté pas des artistes zali pas ça kermesse ce ko Maïndo moyen zali sikana et les sikana alité parce que il y a une kermesse en tout artiste bola mouka. OK, merci président, juste un petit mot pour la batunyo sur Balinga Rabino. C'est quelle chaîne? HP Media. HP Media, merci. HP Media. HP Media. Et HP Media. Merci. Je salue tout le monde qui me suit maintenant. Je réponds au nom de Marius Bayolo. C'est moi qui est le coordonnateur général de la PACOSICO. PACOSICO, c'est une plateforme des artistes et comédiens cinéastes congolais donc, qui rassemble tous les présidents du groupe et les associations. Donc, je suis élu. Mais en dehors de ça, donc, mes condoléances à la famille éprouvée, surtout dans le groupe évangéliste, na collègue président Nangai Devos Bisikaza en Europe, quand ndenge tosola ki papa, toko décevoir yote, pe toza ko sala toujours quand ndenge lobaki toujours na secrétaire général ya groupe évangéliste, pe ba artiste comédien nyonso toza ki na président ya groupe Sirnar ke o ya za vice président ya Licotec, association de théâtre populaire cinéma congolais, et ça pe partenaire ya PACOSICO. Donc to sengi kaka na ba oyo nyonso balingaka mosala na biso bazalaki ko sola malamu na Pisu Maïndo baye bape ko accompagner biso pour que o seke o ka malamu na pesi lisusu longonya et pas ya ba membre du comité directeur à PACOSICO ba s'impliquer pour na honorer mémoire ya artiste comédien cinéaste congolais Maïndo Pisu Maïndo. Donc o ya kufaki le 30 juin 2018 eza date moko honorifique histoire ya mboka et c'est comme ça que naze kopesa longonya na bino pe botiki bandako boye toujours kopesa information et oyo vraiment euti na source tolingi polémique te mais topesi longonya pa ya premier citoyen de la ville oto benga na kombo ya André Kimbuta yangu gouverneur na biso l'homme culturel oyo pe artiste biso asombeli biso cimetière na métropole et ko kozala mbala ya mbope il faut to lobango na toujours na grâce à PACOSICO donc asombeli biso cercueil ya $1000. C'est comme ça qu'il a dépensé à peu près $3500, c'est beaucoup. Et na autorité ya l'état webi ke na Congo pe na diaspora balobaka kake ba autorité basala ke lokote. Lelo André Kimbuta yangu alongoli biso na soni tokosenga pe na ministère na biso ya culture eza provincial eza au niveau national baye ba pe ko accompagner biso parce que tosi tokomeli bango mais en tout cas nous sommes unis, nous sommes organisés. Tozali toujours ko sala kaka oyo nzambe alobaki na biso tosala donc amour du prochain PACOSICO amour du prochain PACOSICO intérêt général. Merci. Marius Bayolo. OK, merci. Président, juste un petit commentaire, je pense bien que vous appréciez. Ouais, toza vraiment pressé tozo kende. On a plus de choses à dire. Tolingaki corps et ou Tambanzangungu et Komana Kinshasa. Tomoni et te confirmer que Maïndo n'est plus. Donc wana polémique ya soute Maïndo a kufi depuis le 30 juin. Tokot sikor na morgue siko toza ko vanda to solo la ndenge ni to tambusa makambo mais en tout cas tozo senga na ba fan nyonso ya groupe évangéliste partout bozali to bike botika ka bisote le problème est là 20 ans après liwa ya Kiro to ko kufisa artiste mususu donc ils a vraiment passé na motema mais Nzambe asunga parce que lui qui a décidé oya lobi mutakolongola zate. Merci na ba collègues nyonso bazana biso ba plateforme nyonso bazana biso pour na ko soutenir biso. Tous êtes d'accord na bango et to pesi merci particulièrement na ya André Kimbuta parce que sali biso promesse moko ferme et puis to simbi mutema to sepeli vraiment. Merci. Nzambe apambola bien.
Papa Lobini. Kala papa.